Ouais, chers amis Gaulois, bonsoir, bah Gaulois tout bokota, bah gladiateur tout bokota, bah Gaulois tout bokota, Djambe, abatte la biso, abatte la oa biso le padre, Ferrigo là où mais là toujours quoi. Donc bah Gaulois bokota, bah gladiateur bokota. Namoni, la seule vidéo mon bona musique ndingu, après avoir menacé, ndeba menacé la seule vidéo mon rebouille. Pour dire que musique ndingu a bien important et tout. Donc moi balobi là on fort que nga la remet insensé, nga la soutenir mabe comment. Musique ndingu sans frère. Boy bisangai. Nde ba beta ke bon to so ba chuba ke mbeli akufi. Sans frère. Sans frère. Tout le monde a une famille oyo ezake mama boti mwana kuluna. Mama boti mwana za kuluna. Papa mama pina boti mwana za kuluna. Mais azola na mwana na kasho. So abi mwana za kuluna mabe. Vous savez, dans ces pays, ba vilipanda les padres, ba finga les padres forts. Na mboka ou biso tutu ebi na Congo. Est-ce qu'ils sont artistes ou na mboka ou ba fingi ko les faire? Bazata. Artiste na biso faire gola ba finga ye ya dégâts. Ba tumsu ba finga na ba na mama ou abota faire le padre. Ba finga mama les padres, ba finga les padres. Toyebi. Ba mususu ba mema ba ba poto lelo pona mafinga. Ba na ba Alexi Wech ba mema ba poto pona mafinga. Ba fingi batu ba manike ba fingi batu. Ya ba boloba te ya olobaka ya musique ndingu. Musique ndingu d'ailleurs ailleurs aka ko répliquer. O afinga ba politicien mais oh. Ceux qui m'ont fini chef de l'État, ce que biso to répondre nani. Yo fini chef de l'État na biso fati béton, biso to ya corriger. To ya pe to finga. Pour yenda la gara ya nation. De même soko yo fingi les padres manquer les padres respect, au mona ke ba Gaulois bazal roi banzo i ba goya, ba ko finga pe yo. Hein? Namboka ou tout le monde garçon na soulé. Niveau combattant les padres. Niveau combattant concert y a le padre na stade des martyrs. Go fadam j'ai mon bozo ya fadam basuka na ngwape. Boya ba Jackie Chang baya déjà. Baya namboko. O mona. Emo totika ba mamsusu o izanga tina totika oloba. Tant mutu mo ba koma déjà que tu fais la honte de ta famille. Non, nga na sala honte ta famille na ngate. Nga. Honte ta famille na sala te. Na sala honte ta famille na ngate. Naza mukolo, naza responsable o na sala na yebi ni na sala. Et puis Bagoloa, na lobaki tokota na jemon boete balinga basala biso. Ntimba na armée céleste na armée na yewana. Na armée na yewana. Souci na bango ya lara, va détruire carrière à les padres. Bagolois, il faut tout faire très attention. Moi-même, j'ai été manipulé. Moi-même, Loviston, j'ai été manipulé. Moi-même, Jonathan Loviston, j'ai été manipulé. Sauf qu'il y a kota na gena bango anate. Sauf qu'il y a fingate. Sauf qu'il y a dénigrate. Na yo timbe la bango association de malfaiteurs, association ya batu mabe, association ya batu na soloka, ya batu na takuzulu, na boyaka. Botala lelo nde ba manipuler Junior Mpiana. Na lobe na batu ke eza manipulation. Azo manipuler Junior Mpiana komi koloba ba biloba loba. Pona manquer les pas de respect. Ya sepeli suka na onini avani na mutuka azoga musique à Junior Mpiana. Garçon yo aza
complexé donc n'habité au beti barena na yo beti eleki nango inaperçu te kata ba CD arena na yo zota concert na yo wana chanta na chaîne YouTube na osala nango promotion au beti no ba concert mo boye belé mais eleki nango ka wo timba biso to kota na jeune na wana te souci na yo ezake oyo ocha polémique oyo ocha rancune entre les padres na papa chéri to entre les fanatiques et les padres na papa chéri po ba via wenge bazwa diabo ba ina le padre biso to comprendre biso les padres sont responsables ana bana o baza mayele o ba otanga o ba osa la fierté ya mboka pe ba osa la fierté ya papa na bango les padres botane voyouté les padres soki mwana na junior mpiana aza mal éduqué etali biso ta s'il est mal éduqué ye mo ayebi oyo osala soki osala fierté ya parent na ye to azosala fierté ya mama na ye mo ayebi amukolo ti responsable tanga akenda komela babilo na mela babombe banani bana baparent nete batindaka biso ngana tinga personnellement nana tant kutu ya condamné papa chérité pour moi na wana non azano image ya ba parents na ye ayebi mambo o ya osala image ya ba parents na ye obima tango ba exaucer na ba Gladys ba olakisa biso ba diplôme ba ozwa na États-Unis ya olekisa ata na ye na kofinga ba papa bato etali biso ta ya bisoni tant to mona ba ebonja bana ya vena biso tata ba ozwa ba diplôme bana ba vena biso musu ba vena biso ba Blaise Bula baza distingué o comprendre sikoyo to mona ndei ya se comporter to mona mba mo éducation o ya zo bo ya bisoni ya biso lota bitali biso ta on s'en fout de lui donc amayele ta bana les padres baza mayele le lo bana les padres ba défendre papa na bango le padre est responsable il y a pas ventirté fait rigoler dans un bana ba intègre donc bana les padres baza intègre lobby tamsu bana biso ba kuma na ba député à lobby ils a battalion ba député à lobby ils a ba Parker et puis soki mwana na junior mpiana aza mal éduqué etali biso ta s'il est mal éduqué ye mo ayebi oyo osala soki osala fierté ya parent na ye to azosala fierté ya mama na ye mo ayebi amukolo ti responsable tanga akenda komela babilo na mela babombe banani bana baparent nete batindaka biso ngana tinga personnellement nana tant kutu ya condamné papa chérité pour moi na wana non azano image ya ba parents na ye ayebi mambo o ya osala image ya ba parents na ye obima tango ba exaucer na ba Gladys ba olakisa biso ba diplôme ba ozwa na États-Unis ya olekisa ata na ye na kofinga ba papa bato etali biso ta ya bisoni tango to mona ba ebonja bana ya vena biso tata ba ozwa ba diplôme bana ba vena biso musu ba vena biso ba Blaise Bula baza distingué o comprendre sikoyo to mona ndei ya se comporter to mona mba mo éducation o ya zo bo ya bisoni ya biso lota bitali biso ta on s'en fout de lui donc amayele ta bana les padres baza mayele le lo bana les padres ba défendre papa na bango le padre est responsable il y a pas ventirté fait rigoler dans un bana ba intègre donc bana les padres baza intègre lobby tamsu bana biso ba kuma na ba député à lobby ils a battalion ba député à lobby ils a ba Parker et puis